selon yo. Parlons de la spiritualité. Ceux qui n'a tout n'a que question. Est-ce que les Africains ou le Congolais en particulier va garder spiritualité na bango topé ba pouvoir ancestral na bango selon yo? Ba pouvoir ancestral il y a ba Congolais pour na kolobake ba Congolais ou ba garder pouvoir ancestral. Topé ba africain d'une manière. To ba africain bazan ba pouvoir wana. Pe ba garder yango mais utilisation na yango nde yango peut-être lelo les opposés ont problème parce que na époque coloniale tant ba belge bayaka na système ni ba présenter bango évangile après baye bana kozwa union surtout ezalaki lokola ba force ba divinité union surtout ba africain ba banda donc ça ba Afrique noire aboto ni ba pouvoir wana na échange ba biloko ba banda ikoya nango donc c'est-à-dire donc ko sa bango dans la évangile que non des biloko za mabe so ça la motala bobo la kisanga bozala ndeni au mona mutu abando la tatala selon beaucoup qu'on a biso et le bobo basala ngo songo le pakala nde munde ya senya ya ju akomi akangi siko ba pratique wana na méthode na yango ndenge nini esengeli ko appliquer yango azu évangile atiki azu ba divinité est-ce que to comprendre wana eza makambo nde ba banda donc voilà est-ce que to ko lo ba ke ba divinité ngo zolo ba wana ba pouvoir o ba mindele bazwa na Afrique ya bokoko na biso ezo servir bango est-ce que ezo servir bango bien ou mal? Yé, c'est leur ADN na bana tout comme ça. Ne bazu basani ba récupérer yango. Ozomona que lorsqu'on parle déjà na makamwita ni ligne ya Lumumba. Et ça très important parce que Lumumba ti lelo ayebaka na kozala honorer te na makamwita li kokufa na. Siko po azala honorer na ko peso exemple moko biblique. Joseph akufi na kati ya Égypte. Mais ayebisi bana Israël mukolo bino bokokende. Boza mutu wana bosani bokena. Sauf qui oso croire que c'est ma puissance wana ba divinité ya ba bikeko na biso ezongi comment que c'est développé. Bon, question au tuninga donc ozong c'est la question opposaki déjà au reposer à Molissu. Na divinité na le biso qui le Congo za ko se développer tes apo bayaka représenter biso Bible bazo ba boto la biloko wana basima nzira bakenda yango Congo tikali lelo bo. Et o ngana ko pesa wa réponse ezabo. Tant on a banda ko lobela makambo itali mundele ko zwa ko boto la ko kende na yango lelo yango ozomona ke ba même ata so tali sur le plan politique voire même ata ba déclaration ya ba politique ebele baza pour se plaindre pour dire que si le Congo aujourd'hui ne se développe pas c'est parce que mundele azwa biloko ebele ya Congo sani ya yiba akenda na yango nde yango moni ke Congo tika parce que so tali bien l'homme blanc a pesa biso indépendance ou physique mais l'indépendance spirituelle baza donc bazwa ba bomba yango économique bazwa ba bomba yango mais physique toujours. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Vous, peuple de Dieu amoureux, amoureuse de Nazaréen TV avec la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa, on est ensemble. Il n'y a pas de souci, Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes bel et bien dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, Aya Pesa Makam Oyo, Bisoto le Belagamin, Baloelaka, et avec beaucoup de précision à la lumière de la parole. Mais avant de lui dire bonjour, il est déjà sur ce plateau, j'aimerais demander à la régie, bien sûr, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, j'ai dédié ces cantiques à ma soeur Nekab depuis les États-Unis. La famille, elle est sacrée. Papa Guy Labala, depuis l'Afrique du Sud, avec Noé de moi. Tiffany Labala, maman Lauriane,
ainsi que tous les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Betty Kokelea, ma maman chérie depuis les États-Unis. Je vous dédie ces cantiques aussi à maman Made Kebani. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokontima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Yesu azana bomo Est-ce qu'on va mettre Yesu mololo? Zambiani wakashidi wakashidi Numbishi wachilu maizani Wamilele wamilele Marakani Yesu Zambiani wakashidi wakashidi Wamilele wamilele Marakani Yesu Uliposoma mashauri Baba ni wasana Wamilele wamilele Marakani Yesu Biko mwanyi mingabenga Mwimele Yesu Wamilele wamilele yoka Bili oyebi na lingala na yoki ote na lingi to swa avion tokende Mbujimai soki tokomi na Mbujimai nde tokozonga Kinshasa lwa c'est vrai tokende Mbujimai Non, selon yo. Parlons de la spiritualité. Ceux qui n'a tout n'a que question. Est-ce que les Africains ou le Congolais en particulier va garder spiritualité na bango topé, pouvoir ancestral na bango? Selon yo. Pouvoir ancestral il y a ba Congolais pour na kolobake ba Congolais ou ba garder pouvoir ancestral. Topé ba africain d'une manière. Tout ba africain bazan ba pouvoir wana. Pe ba garder yango mais utilisation na yango ndé yango peut-être les opposés ont problème parce que na époque coloniale tant ba Belge bayaka na système ni ba présenter bango évangile
après baye bana kozwa union surtout ezalaki lokola ba force ba divinité union surtout ba africain ba banda donc ça pouvoir là-bas Afrique noire abotoli ba pouvoir wana na échange ba biloko ba banda ikoya nango donc c'est-à-dire donc ko sa bango dans la sim évangile que non des biloko za mabe so ça la motala bobo la kisanga bozala ndeni au mona mutu abando la tala selon boko na biso eloko boye basala ngo songo pakala nde mundele ya senya ya ju akomi akangi siko ba pratique wana na méthode na yango ndenge nini esengeli ko appliquer yango azu évangile atiki azu ba divinité est-ce que to comprendre wana eza makambo nde ba banda donc voilà est-ce que to ko lo ba ke ba divinité ningo zolo ba wana ba pouvoir o ba mindele bazwa na Afrique ya bokoko na biso ezo servir bango est-ce que ezo servir bango bien ou mal est-ce que siko ndenge ba pouvoir ane kenda peuple africain, peuple congolais en particulier, Zali dans le pouvoir de la divinité est tourné en mal ou en bien pour la biso. Bon, le est tourné en mal pour la biso parce que lorsque vous voyez l'Afrique, façon donc que l'Afrique est le roi continent pauvre, est un continent délaissé. Un continent rejeté, un continent important devant les Occidentaux, tout donc devant la divinité et permettra bango évoluer na bien parce que bino ba pasteur ou bien je peux dire les hommes de Dieu donc même si parce que ba divinité les hommes a osé démontrer beaucoup quoi les hommes donc même si mindel batika non le problème c'est quoi dans ce qui concerne la croyance dans ce qui concerne tant musuba makambotali ko s'attacher dans la religion et ça va les batunion sauter même à temps Israël batundambu bandimela Yesu garder ba makambo wana mususu ba fallait ba divinité wana bato baza censé donc ya regarder on baza et na bibi nyele de baso ça mabe kas ndeba kena ba divinité na biso africain na yebisa maman lokola exemple moko na ko pesa eloko eza par exemple ngande na za le pasteur na ye pa ya mundimi soit mundimi mo aye e pa nana aza na milimu mabe to asala ba pratiquement ya fétichisme pendant que na kutene na teye tant na teye après so na tunie yo ba pratique na osala ndenge nini après tant mutu alakisi nga façon ayebaka na osala ba biloko na ye ndenga sko pasteur na zui na baluki na jusqu'au ba pratique mutu na sala nga so na keso osala ya kobomba dans mindele ba divinité la biso siko kasi oui non téléphone le bazo s'il vous plaît ceux qui le vont pesali ko évoluer dans en Afrique en Afrique précisément beaucoup plus basé sur la RDC parce que au monde Europe boyi aux États-Unis, aux Amérique, aux Océanie, partout dans le continent wana baza koyeba na bénéficier na bilo onyo surtout ya biso ba divinité wana tout bayeba na oyiba mususu batika ba o mususu est-ce que que les blancs na la divinité est-ce que ba divinité on peut ba saler la baronté ba blanc oui bazala ki dona ba divinité na bango mais bazala ki na bazaki ko manquer ba bilo rebelle po et bana ko appuyer oh il y a bango de façon que va développer c'est que nous ba divinité ba noir et les cas qui ba divinité ba mindele effectivement parce que Afrique ndenge ozomona soka na kila même atana ba pays mususu africain te na tuka Congo no ya pamba Congo no ya pamba ezana plus de 88% ya ba minéraux ya monde entier ça siko soka na zui kwa Congo ya pamba na oko pesa exemple mo ezana mai moko ezana na Kasai mai wana eza bikota akabia kamwanga mais na mai wana mystère mo esalema wana eza dans na mboka musuti OK na mystère esalema na mai wana omona loboko ya 5 misapi et dessina likolo mai OK loboko penza 5 misapi donc ozomona bien loboko yango 5 misapi siko tala soba biloko ya bongo mai yango soki oye osimbi place na mai ezoleka mais signe ya loboko etikala bongo babi ba décennies de décennies des années des siècles place wana ezalaka bongo etikala bongo ti développer ezaka bongo donc tout ça aux hommes que voir même ata et pousser ba tout musuba qui n'est plus loin pour dire que
pour na bango bazomona que jardin de bien ça rendre dans le Congo parce que ba richesse no su ya monde zawa bazomona ba démonstration ya ba biloko belé ça va dans ba mai na ba nzete même ata soki dans na nini au ba Congo okokende omona do eza dans ba nzete moko eza na mystère ba biloko belé ça OK ozomona que ba congolais wana bakoko na sala mabe ko pesa ba divinité na biso bakende kasi ezalaka nde erreur to poni bayelaka biso évangile mais na ndenge ya mabe bayo te ya biso évangile te po tosalela kaka évangile mais pour profiter pour na biloko na biso nyonso lelo parfois eza na baafricain banoir américain banoir africain baaméricain bakenda baafro banoir oyo baza kuna ya baafricain bakobunda enfin que badivinité parce que lorsque nous parlons de divinité la puissance africaine même il y a bajudaïsme au monde que tout, je peux dire la spiritualité ou bien la puissance et se démontrera toujours na eloko mono utolo bazwa babiloko oyo ezaki ya africain bakenda nango oyo ezali parfois même omona nzamba otu na Moïse ozali na maboko abi na za bato azwi bato wana ayebisi ebwaka yango pour que azwa puissance akotinga na kati ya bato wana alors omoi mpe bato baokende baisraël bakozonga bamontre babague tout ça donc pour démontrer que la puissance eza na biloko wana omoni epa na biso par exemple la puissance ezalaki na babikeko na banini bakalebasi banini na biso tout était puissance wana ezalaki symbolisé dans ça et maintenant il y a des gens où bazwa kocombattre bazobunda bazosala bamanevre pour que toutes ces choses aient revenir en Afrique voi na yo soki lelo bayebi so ke pasteur yo pe zala parmi bato ba voter pour mondela bi bon botia vote pour ceux qu'on a zone ça va biloko wana bo voter est-ce que ozala parmi bato ba voter que ba divinité na biso wana o ba yiba ezonga toté soki oui pourquoi soki non pour nani? Merci vraiment pour la question otuninga soki oui to soki faux nayebana ko s'expliquer ngai nde nazabwe particulièrement par là pour la kolobake o nyonso tout mundela iba na o nyonso tout mundela azwa na Afrique mobimba et ezala précisément na Congo eza bilo na bango te senge basani bayeba na zongse yango na kokozwa lokwa exemple l'île ya Lumumba bazwa yango ti babuki bazwi babete bazwi babuki et tout conseil soldao alokotaka l'île na ye nde kenda ti bapoto evanda kuna nande bautaki donc okende ozwa ngo basali examen nyonso tout basali bese ebimi keza penda ye selon ADN na bana na tout consort nde bazwi basani ba récupérer yango ozomona que lorsqu'on parle déjà na makambo etani linu ya Lumumba eza très important parce que Lumumba ti lelo ayebaka na kozala honoré te na makambo etali kokufa na ye sikoyo po azala honoré na ko peso exemple moko biblique Joseph akufi na kati ya Egypte mais ayebisi bana Israël mukolo bino bokokende boza muku wana bosani bokena pourquoi Joseph a pesaki recommandation parce que ayebaki bien que mboka wana zeza mboka na ete po apema na kimia a se reposer malamu esengeli bana Israël bazwa muku wana babima na po bakende na c'est de la même façon que lelo ozomona que soki biso makambo bele eza ko se développer te eza po ete bamindele babotola biloko ebele bakenda yango dans ces cas soki esengeli ete lelo toyebana ko appliquer force moko boye toto se réunir Afrique mobimba pona ko botola nyonso toza ya biso ezala tana ba richesse oui na ozala parmi bato do bako telemela poto za biloko na biso donc kitana biso to sala tozongisa yango mais lorsque nazolobela na makambo tali ba biloko wana tout ça ba bien na biso eza donc représenter dans ba symbole mboka et tout consort c'est bien pour na récupérer mais place on est tozala contre ça ya koyeba na ko se prosterner to ya koyeba na ko sala ba idole wana loko la forme ya ba invocation loko na chrétien na niveau na ko comme na niveau te ça invocation il y a ba idole, il y a ba bilo wana surtout ce n'est pas important mais bon ce qui est bon c'est là que normal ce qui n'est il y a le quoi monto aza kingo mazang mayaka zangi ne kingo ndemo ba ko za pa bato ba tia mokolo to donc signature na ngai pasteur évangéliste Joël nani Kumaba na signé biloko bokoko na biso ya banguya ezonga so tango ezonga po olombe ndenge ezonga ya ba mto obotele longo no mais eza ko sela ngolo tango lo ba ke ezonga ya po ok na tala ngo ya po bwaka yango non si na tuna question ici non si c'était tuna question réponse eza non
Continue. On dit tout n'a rien tout qui ça. Yo moyebi difficulté Congo to mona biso. Yo pe ba buibu eza. Congo na zo tende kudo na za pas moi. Ça le monde là. Na la lobby ke mindele batin o signé ba divinité wana ba boko ko na biso ba bikeko na biso ba mino ba nini. Siko tango ezongi o lobby tango ezongi o boyi mutangu mbame. O boyi mutake lobi la bikeko. O boyi mutasale la bikeko ala. Bo vandi sa onka bo bwa ka onka akuna. Bo solo na ba divinité wana te na boyi na boyi na boyi. Bo tango ka mupandi. Siko importance dans les années qui non c'est. Ah, merci beaucoup pour la question. Tu nous as question tellement pertinente. Réponse dans les abos. Pourquoi baïba ou miser dans chaque pays? Et c'est banani. Donc et c'est pas pour la bateau bazo ça la tourisme. Ba biloko za donc représenter mboko na bango. Vous comprenez? Ceux qui ba zubilo wana su bazongisi yango ba tchango dans la kati ba miser nde toka ba diamant mususu na mona yango na États-Unis d'Amérique ba tchango dans la kati ba miser o keza biloko na bango te diamant ya munene so pe ya combien de carats bazo ba tchango na miser et vendre bon. Mais or que biloko wana bazo on va na kati ya Afrique. Si vous avez un peu de zongi, il y a un musée et je permettre que les sur le monde entier, en Afrique. L'Afrique est représentée dans le symbole Nini. Tant que vous avez foot en bon et ça va pour c'est développé. Donc si je te comprends, tu peux l'homme de Dieu à comprendre dans les années tu aux autres c'est la divinité à biso ba ya poto côté la bon. Lorsqu'on parle de divinité, on est basé sur la spiritualité. Mais lorsqu'on parle de Maramota Lokola, Babylone est représenté symbole Yamboka, ou Bamindele Bazwa, ou Babylone est très important. La spiritualité a toujours été représentée lorsque Babylone babikeko ezalaki na banguya ya bakoko na biso ya batetela ya basakata ya bani bazongi ya bayanti ya baluba ya bakongo ya ezongi nyonso c'est que puissance wana ezongi na Afrique yo lo mbatango kaka na misé wana za oya yo wa Congolais zoloba ba Africain batango kana ba misé na bango alors mindele sikoyo batala ki mingi loko comme en Afrique échanger couleur ba uta pe kuna ba ya ka yo tala il y a la nécessité. Ok, merci, continue. Si on a bon tout monde africain, moi ça ni akenda ko adorer ko loba ko sola na ba puissance na biso tebotika yango evanda ka ba kota. Si on se mindele ba uti kuna to ba étranger ba uti ba ye. Ba kete to salela biloko autre ba noke le belan le tando ke to zoka ba réponse. Soit ba divinité eza na nguya makasi ko simbilito o ko zwelobo. Ba ye siko akoti na miza fuchombo. Akoti abikoko ya bato indo. Nguya na yo esa makina mundele tout ça na ye kaka na futi mbongo na ngai bo moni bano balembo donc pesa ka makambo akepe azu makambo mais yo moko africain oboyi na yo ko solo la na spiritualité na ba divinité mboka no comment vous expliquez cela? Bon ngana koko yebiso pour na question no tuni na koki ko solo na ba spiritualité ya mboka na biso te. Pourquoi? Parce que Bible les a interdit ngalo ko la chrétien na yeba na ko solo la to na ko invoquer ba esprit même to lobi ke ba yaka na Bible ba ko saka ba africain cité wana sko to zo be asiki les on est là sur les plans historiques pour la mboka na biso Congo. Mais lorsqu'on parle maintenant de la pratique pour pratiquer du logo surtout là moi je n'en fais pas partie parce que Jésus-Christ est mort en moyen à l'obi à Kaïsa la bosani bozong sana Kaïsa ya nzambe bozong sana nzambe. Pourquoi ya Kaïsa la bozong sana Kaïsa? Parce que na kata mboka ba yeba na osala nyonso donc l'état asala la coutume l'état asala la ba divinité l'état asala la yango ba tout l'état c'est là. Mais tant on tozo de na compte na biso ba chrétien et ça te pour nana que se prosterner to na kende ko kumisa biloko na non pour na makambo tali ko zong sankita ya mboka to ba symbole ya mboka ezonga parce que na ko pesa wa exemple ndeti kwa otunanga makambo ya Simon Kimbangu dernièrement statue wana bati ya Simon Kimbangu ba ériger statue liboso ya palais du peuple tant bati statue ya Simon Kimbangu c'est pour faire quoi et ça peut être batu nyonso tout ba buya batala pe ba se souvenir na o nyonso tout et c'est pas ça qui na vie à Simon Kimbangu. Donc la statue n'est pas là pour que Batubaya ba adorer.
so bato bakomi koadore yango automatiquement idolâtrie ekoti mpe abomination mbala moko mais yo moto ocoba na début ya émission ke depuis bamindele bazwa banini s'il vous plaît l'homme de Dieu bakenda na yango lelo kongo ekoma lokola rejeté tout ça bango bakoma lokola bato moko ya valeur tout ça donc ozo reconnaître puissance wana question na ngai yango question na ngai yango oyo sonalingi natuna soki ozo croire que so bapuissance wana ya badivinité ya bikeko na biso ezongi kongo ekose développer. Bon, question oyo otuninga donc ozongiseli la question opposaki déjà oreposer yango lisusu na lobi soki lelo kongo eza kose développer te eza po bayaka koprésente biso bible bazoba babotola biloko wana basima nzela bakendanga yango kongo etikali lelo bo oyo nga na kokopesa wa réponse eza bo ntango na banda kolobela makambo etali mundele kozwa kobotola kokende na yango lelo yango ozomona ke même ata so tali sur le plan politique voire même ata badéclaration ya bapolitique ebele baza ko se plaindre pour dire que si le Congo aujourd'hui ne se développe pas c'est parce que mundele azwa biloko ebele ya Congo asani ya yiba akenda na yango nde yango moni ke Congo tika parce que so tali bien l'homme blanc apesa biso indépendance ou physique mais l'indépendance spirituelle baza donc bazwa ba bomba yango économique bazo ba bomba yango mais physique toujours na nzoto boy toujours na biso indépendant mais moralement sur le plan économique nyonso tout bazo ba kendana siko tango lelo baza ko revendiquer ka biloko wana esengeli sani ezonga pour être mboka na biso sani et se développer yango na zolo ba ke oui je suis d'accord pour na ba biloko bongo sani ezonga pour mboka et se développer parce que makambo mboka se développer ezosenga babiloko mosusu oyo eza korepresente mboka na biso esani bakokamba yango basala yango ozo comprendre place place nde toza sikoyo yango wana bato baza sense ya kosala yango esengi basala yango ngana okopesa kwa exemple moko ndeti toza boye na Congo toza biso toza boye na Kinshasa mais na baprovince na biso mosusu wana eza ti sikoyo bato bazosalela toujours makambo ya bakutimi mpenza ndenge pende seke bazosalela yango mais soki ete nga par exemple na simidia na ke kuna dans la province wana étant chrétien makambo bango bazosalela nga moyen nayeba na kose focaliser nango eza te malgré nakoki kozala enseigner na comprendre biloko nyonso tout bango bazosala mais mpo nga mpe na participer to nakoma mpe koappliquer yango selo bango moyen nasala yango te pourquoi parce que religion non naza nde eza kopekisanga nayeba na kose focaliser na kati ya makambo. L'homme de Dieu, question mosusu ezosenga yo un peu de sagesse pour répondre yango. Espérons que ba divinité wana eye ba bokoko wana eye efandi awawa. Alors face à l'église du réveil, oyo tindika moto ernyo surtout moto nzambe, alors bandi ko tindika moto belela moto etumba bahotel nyonso tu eza na mboka na biso ebeba epanzana moto totindi moto ata na badivinité oyo baza na samai baza na bazamba na bamboka ekende kobuka bango. Est-ce que badivinité wana bakoserve lisusu to bakotika na bikeko to bamoto na botinda ezikisa bango réellement? Le problème c'est quoi na mambo oyo otuni pona mambo etali badivinité wana na moto te ekitinga mongongo te chaleur ndele kimi na moto oyo biso tobondelaka na baprière tozosala esengeli toyeba eloko moko que pendant que nous existons, pendant que nous sommes sur cette planète Terre, nous avons aussi notre part des choses. Donc esengeli tosala la part des choses. Pourquoi na lobi bon? Parce que nzambe moko azozwa monde terre oyo surtout azopesa yango pa na Satan. Alobi mokilo nyo surtout eza sous pouvoir ya Satan nde muto azo dominer. Mais biso lokola tozanam awa tozo vivre, nous sommes ici pour peu de temps. Selon le livre ya Jean chapitre 15 na Jean chapitre 17 azolo bakabi nga na tinda makipona sala musala batu ba yininga ndenge mo pe na tindi bango batu pe ba yini ba po mokilo eza mukina bango te. Donc biso tozo vanda pour peu de temps. Exactement. Nazo est-ce qu'on a pas question na repo tuni makambo tali moto tango biso so to banda obondi la pona moto ça la moto te moto ko ngala divinité kasi te na bazamba na bamboka na basamba na hotel na ba ya mwana siko kasi réponse nange ezake
pour dire que ce qui la divinité wana nyonso tout ekobanda kosala ke on dirait ebanda ko combattre le christianisme to ebanda ko détruire makambo etali christianisme ntango biso tokobanda kobondela na bato bazo pratiquer yango automatiquement esengeli bazala frappé esengeli babetama parce que ceux qui otali voir même ata nakopesa exemple ya Gédéon na Bible donc c'est-à-dire balo bango babanda donc kokende prosterner devant bato nyonso surtout ba israélite nyonso babanda donc osala nzambe ya nini bal mais pendant que Gédéon a se présentaki po ayebana ko faire développer mboka na Israël pour mboka na ezwa délivrance. Qu'est-ce que Gédéon avait fait? Gédéon avait demandé à l'Éternel ya ko ériger hôtel mususu ya nzambe pour bazo hôtel ya bal basani ba renverser yango. Donc c'est pour dire que pour que ils allaient voir même à makambo etali développement ils allaient avancement ya mboka esalema ils aussi d'abord implication voir même à sur makambo etali religion au pe biso tozao tondimela nzambe et sengeli pe ekota na kata makambo quand bien même que aujourd'hui ba pasteur comme le wa bato moko makambo la ba bazo kipango susu te et tout ça ba ventir le kimingi OK biso ndi bato ya ki censé ya ozwa évangile au penza ya solo tokotisa yango na kati ya mboka mobimba pena ndenge sengeli po eyeba un peu na kobenda bato mosusu de façon que biso no surtout la direction moko pour na développement mbo. Merci beaucoup nom de Dieu. Merci beaucoup to komi na suka émission na biso to sala kaka na yo vrai ou faux. To sala. Bon, il y a un problème. Mais na vrai ou faux ba baxelo te. Tu es vrai bi vrai. Faux faux. Ba baxelo te. Te ko le belo. Ko bi ka vrai. Ils appellent peut-être aucune bonne réponse. Mais ça vrai. Faux. Vrai ou faux. Tant que tu vas gagner vrai faux et bon ce que l'eau est abonné te c'est sur la bande rectifiée. C'est question de vrai faux. Tu go so faux dans ce que na ndi mane logo c'est ndi maté. Là on peut choisir ça moto par exemple. Choisir yango. Aucune bonne réponse de Aïsalater. Donc on a répondu tes zalater. Donc pour mes aides dans tes. Merci. Ota la caméra. Pense à moi mtoki. Tu penses à moi mtoki. Zotoka. Ndotoka. Et moi ma question bima ya mamike, ya makasi. On s'aka à moi mtoki l'homme de Dieu. Vrai ou faux? Là t'as nos lunettes. Voilà. Évangile, comment ça va? Oui, je vais bien. Très bien. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Vrai ou faux? La divinité et Afrique. Et l'équipe à divinité, il y a asiatique. Vrai ou faux? Et sinon? Vrai ou faux? La divinité à Congo, spiritualité à Congo, il y a beaucoup qu'on a et l'équipe il y a Bénin. Bon. Vrai, c'est pas vrai. Vrai Ghana. Il y a aucune bonne réponse. Moi, je on va faire émission. On peut ça faux. Faux, place à la réponse faux. Évangile, vrai ou faux? Non, que l'homme a. Oh, que l'homme a dit tu n'as pas vu ça. Non, que l'homme a. C'est que tu réponds et tu réponds. Peut-être qu'il faut répondre. Normalement, ok, avancez, maman. Vrai ou faux? Ndenge uti koloba ke ba divinité ya Afrique. Ya Congo particulièrement eza makasi. Ya bokoko ya eza makasi koleka ya mindele. Mais tango ba pasteur ba okende kozwa ba chaînette ya mindele ba côté occultisme et ilingo loba ke bazo po ba mekape ya biso awa ya bokoko ya biso metant ba okende kozwa kuna bango ba mona bango ke ya mindele ndele kivufu. Est-ce que vous avez une question auquel on a moulai? Est-ce que vous avez un contenu à discuter? Bon, on a vu que yo lobi vrai ou faux, ba pasteur, ba kenda kosimba, kisi ya ba mindele. Na vrai. Vrai ou faux, ba kenda kosimba yango po ya biso ba congolais ezali muke.
Oh, vrai il faut Obangi. kendaka aussi Et tiens, okate na ya biso ba congolais za muke mais autre question te moi sur la biso ya makasi ba otikala ah monsieur ba o traverser c'est ya kuna leki makasi vrai ou faux na bifo vrai ou faux ata ndenge bapasteur bapelisa moto epele kota na bahotel tout ça bokoka kosilisa nguya ya badivinité ya Congo te bamoto ndenge ekendaka tout ça nde ekendaka ezongaka baveye bamoto tindango etumba bake botumba bosisa bapuissance ya badivinité ya Congo te vrai ou faux na bifo esila te moto esila te moto ezali te nalobi badivinité wana nguya na bango esila nguya na banguya ya badivinité ya Congo esila bamoto répondre non question non de Nazareth ozongela wana ezala princesse na changer wana déjà même question zongela na bible vrai ou faux ndenge l'église de réveil tinda moto etumba epanza basilisa nguya ya badivinité ya Congo te vrai ou faux na bifo ezali voilà vrai ou faux c'est que banguya neleki makasi te eleki nzambe te nalobi te eleki nzambe eske nga atangi eleki nzambe nalobi eleki makasi eleki nzambe te nabi vrai ou faux eleki makasi nabi te eleki nzambe eleka siko makasi par rapport ya nani te nalobi boye vrai ou faux oh my god eza eleki makasi par rapport ya nani nalobi nga eleki makasi namoni te évangile okoka parce que nous sommes arrivés à la fin merci nous sommes arrivés à la fin nalobi bongo te omoni ke ozokoyeke pouvoir wana da badivinité wana eleki nzambe non non est ce que nga atangi nzambe yo lokoti nzambe kasi te nga siko lokola siko don naza siko chrétien obi ke nguya akutimi koza makasi mais eza makasi koleka nzambe te siko nga nakotisi nzambe te yo koti est ce que nzambe bako jamais accepter que nguya wana eza makasi impossible oui certainement oui parce que nzambe tozosala aza plus puissant mais ntango yo moko ozoloba ke kokende ya banguya wana esalaki Congo ekoma rejeté mais non uti ekoma rejeté eza par rapport sur le plan ya mambo etali développement ya mboka sur le plan ya mais mpona bakende yo moko bayibaki biso banguya na yo bayibaki bamindele bayibaki badivinité na biso Congo ekoma lokwa rejeté nous sommes arrivés à la fin de cette émission restez branchés sur Nazaréa abonnez-vous massivement nous sommes arrivés à la fin c'était l'émission en table sainte. Continuer tout voilà avec notre sujet au Ezali la prophétie de Papa Simon Kimbangu, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mot de la fin dans le numéro de téléphone. Ok, bien merci naba fidèles téléspectateurs bino baona surtout bozolanda biso partout dans le monde. Vraiment c'était votre émission Table Sainte nde tozana mama Tiffany na bi ke bolanda lisusu na ba numéro mususu nyoso tunzamba tena disposition na biso pe bo bénéficier na yango. Et ça la malade mingi on a coquille pour résumer un peu pour vous dire que Congo et Zambo Canabiso, Afrique et ça continent Nabiso et Sénégal et Biso tous se réveiller et ça la voir même à sur le plan ya mameta de conscience Nabiso moral Nabiso et Sénégal et banako tellement pour nous sauver continent et surtout africain et Kozala malam précisément la RDC ça sera bien et en plus c'est mon numéro de téléphone c'est plus 243 80 86 66 327 plus 243 80 86 66 327 et 82 25 111 98 82 25 111 98 que Dieu merci vous bénisse. Évangéliste, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, abonnez-vous massivement, partagez l'émission Bozalawana Torobé Tayambala Oyo, la prophétie de Papa Simon Kimbangu, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Est-ce que c'est réalisable? Ils en ont pour il y a téléchargement to et c'est réalisé na yango te évangéliste akoya ko exception yango penser na ye pour qu'on me rappelle comme livre par rapport à biloko lokola ya bongo. Moi je vous aime beaucoup et nakuta na mina mikolo ekoya bo s'abonner massivement. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Atamile
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi